je suis le fondateur du groupe Wana. Bon, je suis le président, vice-président fondateur. Je suis président fondateur. Je suis le mouvement. Tant que le mouvement, est-ce que rien. On a créé une COP, on va créer une COP, on va créer une COP. Mais est-il que ngana organisation na bimaki nanga na boye ko se salir na bimaki ndori mutakunda ki famille te groupe de sote mutakunda ki te NTPCT mutakunda ki mundori l'état so na binne ngona c'est trop dur na sens nini ngana mundori to ngine te loko moko na ko reketu ba projet o ezaki to sana mundori et salama ki te yango ngana ko sa sur la mamba site ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas il y a 001 Blague Télé là sur le biso Marambéa Victoria Télévision Victoria TV et il y a ba mon pepa siga il y a ba mamna on ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a el biso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV il y a bien aussi d'abili la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble c'est d'abili la ndenga ilusa Victoria certa amen ouais bonjour bonsoir ça dépend quand air bolanda la biso ba abonner na biso ya Congo Victoria TV en tout cas on a souci toujours gagner dans le bara. Il y a quoi informer bino siko toyaki toza vraiment na base toza vraiment na palais toyo kokutana na président Gaou azali bongo président ya groupe Ellis Boy nende to solo là par rapport ya maramu ngeza koleka après liwe président Mundweri ni maramu za continuer kotambola sur ce déjà je m'en vais pour dire un grand merci comme ça à JB Kumaluta le pétrolier de Dallas lui je l'appelle la catastrophe monétaire ainsi qu'à c'est des matériaux durables balobima tongé na maboko na yo c'est des matériaux cheva central mituka belé cheva central mituka et belé cheva central en tout cas vieux gaou na éviter ce ko déjà kokota bonjour ouais bana poto bana partout tous a déjà na présent gaou a bongo présent Alice Boy na inde to robeta mo masolo président na éviter santé santé bien nasi beaucoup tanga peu bien très bien santé ça nango bien santé mouvement peu bien. En tout cas, Bissonio Souzo, Kassanta Mouvement peut bien. Tout ça, moi, quelques préoccupations. Nayo, na journée à l'élo. Tu habites déjà pour le Robanda. Lisboy, ils ont marché bien. Bon, Lisboy, Nangolo, en Zambé, ils ont marché très bien. Tu as dit pièce à cicatrice, un coup de choc. Bah, ils ont lango awa na, au bazan na Portugal, na Canal Plus. Bah, ils ont apprécié quoi. Tout ça. Bapel à Batou, au bazar na RDC awa na Angola ni en tout cas bazar précis piste et qui ne m'a très bien. Donc flèche zo matara moi la question qui sont moqué parce que Toyo Karayoka peu partout. Il paraît que après liwa président Mundweri Lisboy na si manetika moja potewi ya viegao la vice-président il y a Lisboy. Mais après kukufa ya président Mundweri pauvre gawa comme président netikaka mo ba mitema bande ko musupe na kati ya groupe et ça là ba mo bien te éviter ce que ça solo to le kuta yo mo tellement que ça va mieux placer vraiment ko yebisa biso. Bon moi thème ezala malamu te na groupe wana nzali kuta po je suis le fondateur ya groupe wana bon mutema nana akoboya ko dans la président nani pour na vice président fondateur Mundweri président fondateur Mundweri qui na tika lingai na mouvement bon non tant na sali mouvement tant to sali mouvement est-ce que bactérie na bazala ki misusu o mona mutema passe rien tout ça na papa mfuka o to zo ba télévision ki papa mfuka métro ba penalty ti le bazali harmonie azali bazali ba msusu ba ya na sima ba yebi neto banaka na Mundweri na beso bete na Mundweri. Donc wana mani likuta bana batu bazo donc bazo zwanga nde bazo aka Mundweri nde banozo Mundweri nde bazo zwanga président ka lobi bazo zwaega nde bande ko zwa vie Mundweri en tout cas président to éviter ba masolo ka ndenge tambula na ki nous amuto tambula pe partout yo kakango pe bate belé balobaki que vie gaou a créé qui cop na liwa
il y a président Mundweri. Yoka ce qu'on vient gaouiller mon pays ou expliquer biso et c'est vrai ou créer qui vraiment cop na matanga to na liwa président Mundweri. Ngana ko créer Mundweri cop te mbongo o ba créer cop na bango ba yebi na otanga bango pe ate bango mo ba yebi ki ba créer cop mais est-il que ngana organisation na bimaki nanga na boy ko se salir na bimaki et puis ba na nga ya trouba bike bima biso sala organisation na ndenge to sala organisation na ndenge na biso Mundweri mutakunda ki famille te groupe de société mutakunda ki te en TPC te mutakunda ki Mundweri l'état na musala oya sala ki Mundweri gouverneur abimisa mbongo na ye maman livre abimisa mbongo na ye hein à part ba vivre abimisa mbongo matanga famille azoki et puis abimisa mbongo musu ba kenda ki ti ko futa hospitalisation écoutez combien hospitalisation et qui ba 5000 ce qui ba 5350 $. Na la photo qui on wana ya lukuta biso groupe na biso bana na ngai ya groupe babaki prési s'est retiré pour et comment qui to bani makambo bien na NTPC mais les commissions to kende na nani na pas ya gouverneur bengi biso ngai responsable mouvement mundo la soutien na tikeli siko ngai ngana kende ba quartier nga pourquoi. Voilà, tu dois sentir que Vieux Gaoupé a pour ça que mais tellement ce sont déjà les choses passées. Arrogement qu'on martelé sur Yangote, mais c'est comme si va ventir moi et ça la un peu pendant la période où on est à Matanga. C'est bon, c'est là non. Mais le roi c'est pas c'est les cas qui n'a pas su que le belangote. De oh yebiga qui a ça qui va ventir est allié, ça y est dans Zambie na hier. Pour Mundweri dès le départ, Mundweri à part qui théâtre Mundweri azalaki masa nanga et puis Mundweri toaki ne ba dirigeant ya chorale ya ki titulaire nga adjoint ya chorale catholique to namu bomo na chapelle ça dit yango na pe bo même ngo tina ka List Boy yango moni ke nga na to aki mende ben inséparable liwa kam te kaboli biso so liwa te mbele tisikoyo ngai na tiko to so na Mundweri te to wela mbongo na Mundweri te to lo na mabe na Mundweri te ona so manzamba likola utala eloko te atoke pa Mundweri olobi na yo tala ku fe gawo boye boye lui pona yo ba rondimo te to tiko sala ngote wana ba ngoma vérité yango na à part là et belé pe bazaki on to aki kaka basala ki tuba kabona na Mundweri ba kokana na bango te bazo ya ba misa Mundweri batamla na Mundweri poni ba isolé nga eloko te na omona ngeloko te po Mundweri alaika masa na ngai ozo mon poti siko ngai na mona na matanga certainement certainement si le vieux gars le biazara n'est le matin maintenant avec tous ces gens là toutes ces personnes là qui ont manigancé à faire pendant période il y a matanga préparatif ça là surtout bandego ya NTPC autant est-ce que vous entretenez toujours des bonnes relations à bango net masuma avienanga o bazana comité en NTPC baknanga bamuzo la bankola moko bamuzo to bana bango théâtre nzela moko ozo mona ponga bani théâtre na bangadia dia oyo wana bangadio aussi Mundweri ngadia dia ndako moni lupango yo moni oyo shisho lo yenge ngadia to banyango na veranda pourtant libana soko kota na lupango mona veranda to bandi shisho lo yenge ngai ngadia dia Mundweri na wili nyamunyamu avana kekipara kakao to banango na lupango na biso to sali groupe wana deux fois ba na su cofondateur ya Shisho lo yenge wana donc na masolo ya ba théâtre vieux gawaza koko na mbiaka donc on a ma vérité ko ngadia dia bandi awa avandi donc to banango papa na so akufa témoin amonde to bandi amonde to bandi ma groupe ango awa donaza cofondateur na milaka na ngai te ngai pa ya bato mais bato bango mo ba yebi ke wana vanza icône vous comprendre yango pe na wela na vili kambuté yango na vieux gao pa wela na li kambuté Christian Mukoko aux États-Unis d'Amérique Ray Lundo Angola toujours Angola balobi na maboko na Ray Lundo la trésor tungama nous continuons avec quelques préoccupations na vieux gao siko List Boy tozo continuer obi woto banda pièce na bino ya sika évolution na siko ndenge to comme na troisième épisode
Et vous pouvez nous monter tout épisode malheureusement vous le bêtis. Alors régisseur Nabiso a béni il fallait aïa soit transport à Kende. Malheureusement vous là et aussi là sur 12 heures. Tu bien peu monter la bi moyen té. Il pas que musala té kuna na antenne A. Yango no monte monter té. Mais ezo Kende kitoko. Ezo Kende kitoko. O ba na poto ba brancher na canal nini plus. Battre la biso romona. Ezo Kende kitoko ma kitoko. Baza toujours branché bata la bino ba romona. Bozo promettre bango nini. Après que vous à présent Munderi bo promettre bango lo ni asika peut-être que autant Mundera zaki bosala kité si ko ndenge groupe petit kalibwe borosala. Bon, so na bin nengo na c'est trop dur. Na sens nini ngana Munderi to ngini te loko moko. Na ko regeto ba projet o zaki to sana Munderi et salama kité yango ngana ko sala. O to zaki nango biso mbale po na Munderi kindenge no sala ki kindenge musana sala ki soki tous en abattu, tout partager ma caméra tous en ensemble, mais il y a un groupe T. Si nous sommes un groupe, tous en train de arrête de faire quelque part, tout le place monte, tout faire quelque chose balé, tout le bil ma mouvement. Pour nous de la guerre, avoir aussi le camote sans en yeba. Ngapina avoir aussi le camote sans de la yeba. Il y a un autre fois, quand il m'a projet de gagner un nyonso, il y a un an à qui yango. En tout cas, un grand merci comme ça, Navie Gao a disposé vraiment tant pour nous recevoir. En passant aussi toutes les informations, moi aussi, à mon aîné, Bandegona Bisso, il y a famille à artiste et non, ça va aussi beaucoup fait la artiste et musicien à Bango, dans chaque oh, à appeler qui, il y a Vieux Gao, on a habité sur Vieux Gao par là, au gros, on a moins le bani, il y a Rolobela, sur Liwa et à Chaka. Bon, merci, non, le but, et ça, il y a un coup de malili. Au moins, non, Chaka, bon, Aza, tu as secteur Moko. Ngale elo nazo regretter makasi ole to bakisamaka bartiste o bayebe na kombo to koma mimo ebele na kati ya njili ale to komosala ba réduction nga regretter mondera kendaki lele komi tour ya nono shaka susu akei yesa langa pasi donc sikoyo na muziki tuzomona Jos na Manda chante na Jos Diena. Na théâtre c'est moi. On a tiré la bimate. Vous avez na bimate on a que nous venons sur la commune na ça ah ouais. Ils en enga. Vous avez donc nous représenté ba isobe, ba kikedi, ba niso na libanda, mais ba za banjilwa. L'autant ngana zali awa donc charge. Kikipana ba na charge manjili. Autre européen au bêtis les solo, il y a phénomène la DSOB. Est-ce que le phénomène la DSOB, si on a un président mon raza les souhaiter. Nayo to ebike bozaka na ba relation na bino malamu si on a groupe Police Boy. Bozo continuer no peka kitoko déjà. Bon, a wuti poto yaki to benganaki, a bengana kendaki to solo e sengé to so na ye. Donc o aye na konta ngo su na ndenge ya makama théâtre té. Wala mande konanga. Ndena manonzo mundweli ndena zwaka esobe lelo phénomène esobe ndeko nanga ya solo pasi neso na pasi ngavo na mona pasi wana bisengo na ngavo na mona bisengo wana ide mpe yebe pasi nanga ya ko mona pasi yango bisengo pa ko mona bisengo yango wana kutuna na chenge na mona ngini o ma part bona théâtre tana makamusi otokosala ni kutu oleza pa na groupe ndeme pa na groupe na biso na pièce pe awana osala na ye donc wana kutu moya ko le bezate ki kedi nde mwana zinzo bimisi njilwa tsusu. En tout cas, vraiment un grand merci à Jack Panou ainsi qu'à Trésor Leader, Maman Sylvie Gouye à London. C'est le but de contrôler à côté. Et aussi, je n'oublierai jamais les meilleurs couples 25 ans de vie commune. 25 ans de vie commune. Maman Anne-Marie Vitou ainsi qu'à Papa Victor Makaka la Vitou. Merci Nabino, vraiment, nous continuer au salam makambo kitoko. Viega ou peut-être qu'il y a un monsieur essenga kitoto non mais tout nuité yomoro déjà au yebi ngoto essenga fo olobango o interpeller na bandeko banso barota la na habité soki goza déjà nini. Bon na bani na besoin na groupe. Bandeko nyonso o ya poto o ba mesenta musuko sunga biso ba comédien na RDC. Na ba comédien na poto ba sunga biso hein. Ya ngwana no senga na bino ba sunga biso. Bandero nyonso
Il y a RDC, vous avez en France, Belgique, Allemagne, Londres, Angleterre, partout. Les États-Unis. Bo sunganga. Bo le mangate, bo sunganga. Attends, nous déranger, bien déranger maté. Mais non, kende wap. Non, kende wap. So moi loko yali. Bo tindika na pesa numéro 089 59 44 761. 089 59 44 761. Donc le groupe est bien marqué bo tchanga pe na le sambo ba passer nous sur na poto na bino bande musu ba frère po biso to samela so bozo samela en tout cas bo tchanga list boy original na mabonde bo tchanga pe na mabonde lipo moi menace zanga na mota attaque bato on basa la attaque le basa la bato mususu bato ya ngai moko le ba pa na ba pesinga mini tango baluka kuno oyokisam donc baloba ne sera que vega wa okokate a okokate na groupe okokate oyo bazoye bateke groupe on tanga ezalaki tango mundore ezalaki ngabe na okonza ngabe na zo diriger mundore okipe makambo ya kokoma nga na zo tela makambo ya administration na zo diriger bon il on okokate donc wana etali bino bato nyonso mite ya mabe wana bofa na bino tibino mo etali bino bolonga ngate so beaucoup de côté à Boutou, beaucoup de côté à Boutou, ne mesana, mais nganza mena nga obundela ngai. Merci, on a te sentir, te comprendre vraiment que tu es vraiment un artiste, comédien, vieux Gao, ça là vraiment des preuves, n'a pas continuer comme ça la preuve. Je ne sais pas ce qui vieux Gao, moi remercier mais que vous allez puis te clôturer déjà l'émission na biso. Avant de faire remerciement, en tout cas na lebina nuke, bana poto nyonso. Boyebi bien que nono chaka artiste musicien, a obeta na culture pays vie. Et pas il y a Moko à Bongo. Félix Oazé quoi. Bon, boyebi grandeur de Félix Oazé quoi la musique, boyebi yango. Bongo c'est qu'on nona aux andengeni. Donc azalaki animateur moya makasi. Bango na Gelor Kid Pader. Pas comment c'est qu'on chanter, animateur comment c'est qu'on chanter. Bande kono sa poto, toi ne bembe. Oh nous ça olinga a aidé. Pour m'attendre ça la bien. Bossa la ngo ba ma part, bossa la ngo. Na boy bo le bakio bo pesa ngambon, bossa non pas nangate. Bossa non pas nangate. Mais bo meka, yé pas na famille mata para. Akana poto, bossa la tout. Bo aider famille wana pour ba meto meka na kokunda nono chaka. Mais numéro ngana pesa wana za pona makambo ya list boy. Pona mama nono chaka te, nono chaka kufi. Tozo lelaye awa mokoto ekundama eyebana nteme bokomona ba image nyonso ndenge tokokunda ye na pesi merci mingi ba remerciement pa ya batu nyonso ba yedaki biso na makambo ya mndweri pe o ba continuer oyede biso sikoyo maman Jolie mbote mingi yo na fondation na yo mbote mingi na lisungi zo sala po bozo tambula kuna ma maison po zali ana na kisasa mais na poto kuna bakoyebisa yo soko zongi bakolana bakoyebisa na pesi merci Maman Jolie po makambo lobaki nanga na yebi ke kokisama et puis nazui José Wanduka ya zanga te José Wanduka wana kutu mango lobaya te nazui susu Farisé Masidi ya propre Farisé Masidi nazui tous ces bons baona na mikili bambote na bino ya mingi boye bakinya na zali numéro c'est na pesaki Ozui Debrino Kabango, Ozui Brino Mususwana, Ozui Batinyoso Père Rigobert, Minani, na Baïbanso, Philibola, na Baïbanso, Oyo, Basungarabiso. En tout cas, mon atteint à Bino Césate, merci à Ming. En tout cas, merci vraiment. Là, on était avec l'artiste et comédien Vieux Gao. Il est Betagi Masolo, il y a Marambo, Etali, Lisboy, Marambo, non, c'est les gars qui banda. Président Munderi Akoufaki, Ti, Maramno, son année Lisboy, et ils ont continué à vivre les lois. En tout cas, c'est un gars vraiment un aïe. Dans mon rôle, les lois, Sabino, encore une fois, information. En tout cas, un grand merci comme ça à Junior Barcelone depuis Paris. Un grand merci aussi à mon frère, lui, je l'appelle mon frère, mon poteau. De tous les temps, de tous les jours, bien qu'à Moussika, mais toi, de tous les temps, de tous les jours, toujours. Christian Moukoko, États-Unis d'Amérique, n'a pas jamais, parce que Yozara Awa. Yozara vraiment awa quoi na kati bena intimement c'est dans matériau. Un grand merci aussi à Papa Bia qui quoi ma Senghor Kolo Liziba ça dit ne balo ba Liziba to nimis mais na mukolo na ngonde arayo
bakosama na bango te mokona ngo ya rayo bo s'abonner toujours bo s'abonner massivement na chaîne na biso Congo Victoria TV bo ndozoraka ba makambo kitoko ba information kitoko. Et puis vieux j'allais oublier moi na linga na bossa na voilà linga na bossa na moi publicité to moi message mo boy abonnement par rapport à la chaîne na biso ya Congo Victoria TV. Bana poto nyonso au France, Belgique, Hollande, Hongrie, Suède, Londres, Canada, États-Unis, partout, Suisse, nyonso na singi na bino bo s'abonner vraiment massivement. Hein? Na Congo Victoria TV. Hein? Na kosepela mingi soki bo s'abonner on a bo mona ka makambo ebele ya kitoko na kitoko. O bo mona ces mission ti bo so ba gag. O ngana ko sala bo seka ngaza nti dessin animé. Donc Congo Victoria TV eza fin. Bo s'abonner, bo s'abonner, bo za lebele, bo za lebele. Oh bo za lebele. Congo Victoria TV, bo s'abonner bo mona. Merci beaucoup, Antozaki, vraiment avec Gao. En tout cas, merci comme ça. Najibé Koumalouta, les pétroliers de Dallas, lui, je l'appelle les catastrophes monétaires, ainsi qu'assez de matériaux, trésors, tout le monde depuis l'Angola. L'œil derrière la caméra est tout petit sous. Merci, Boyena. Darcel Easy, les monteurs les plus expérimentés. En tout cas, c'est Ngozagi Yangai. Toujours continuer toujours ko sala bino musala malamu musala kitoko o bozo senga na biso sala bino yango ka toujours sala toko banda ko sala ka tongo midi pourquoi pour que bino bozanga information en tout cas lika mususu ya ko bakisa vraiment ezate j'espère que to comme une nasuka ya émission na biso ya mokolo alelo prochainement bozo ba image mususu bozo ba émission mususu en tout cas bye bye. Sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 blague télé là sur le biso makambo Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta contenu Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile la ndenga ilusa Victoria certa amen tiki